mwana mwasi wana bandeko na nga naokaki somo azalaka na Londres. Azala na Londres. Naokaki somo nga na bi oh Seigneur. Yimta sali audio alobi bon o sikoto yoka. Nzambe pe bolingo ne nzambe ndenge asalaka. Ekekoma pe pa mutu o nzambe arevelaka pe makambo. Wana ngai nzambe alobi na nga ke bon wana ezali nzambe te me lokwa na beti yango te ndeka na ndo na ba menace wana baoloba akokota 2022 te akokota te 2022 akokota te futo boma ye ifa kufa avant 2022 na obetela bilongo na okosa te na oloba no vérité. Bato o bazo salanga mabe o na betelaki betela o makambo o ya maladi o na otobela awa famille na kosite po na kokolo bana peka ba boy keninga boy ta bato muso ba nga baloba poka kolobeli makambo ya évangéliste boy mais iloko le wuti na famille na isi no ke wuti na famille mais monguna satana telemi bandeko nanga bo edenga na prière. Atelemi alobi na kokota 2022 te. Alobi na kokota 2022 te. Monguna satana telemi bandeko nanga. Sikoyo ekamwisaki nga makambo nga nazomona na bantu oyo bazomena nga bazokitana ona otomona miko quelques jours passés mitoleka bazokitana nga na libulu ya kufa na sebi bembe bakitana nga na obetela bino ndenge lekeli bato na babibiso toyebika kokoma 2022 te il faut tosala nyonso 2022 akoma te po mwana mwasi oyo akotika na mokite na makambo osala na réseaux sociaux akotika na mokilite na makambo ya zoloba 2022 akota te. Bandeko nanga nazokufa nazolamuka nazokufa nazozonga na bomoi nakende kose trouve na saba kufi na bisendo ndele kati na nazonga na bomoi. Sikoyo à la grande surprise na koyoka ke yo mutu oyo ngai na yebi ke na considéraka ke oza mosali na nzambe oloba ke même langage na bato bazobundisanga 2022 na okota te yo po bina okota te avec assurance eloko nini assuré 2022 na okota te. Bandeko na yebi te so na tela bino audio mais lokola aza mwana mwasi moko aleka na media te bonake no na lisolo oyo ndenge elekeli bamoko frère wana aza frère oyo nzambe pa revela makambo abi mama Deline ne na yokaki bongo alobi na yokaki pasi na motema pasi na nge ezaki na considéraka o mama Deline oza ya nzambe na considéraka pe ye aza ya nzambe mais ndenge nini akeloba makambo yo oza ya nzambe te nzambe alinga boma yo epi lo naokaki pasi ke okota 2022 te ndenge alobeli yango nakotaki mabondeli nzambe aza malamu nzambe apambolo frère yango frère amalamu aza obobotami na ye kaka te obozani kati na bonzambe alobi nakotaki mabondeli nga binzambe eloko ni ezoleka nga na ye mama Deline aza yo nayebi se ya oyo aza yo ndini sengo ake koloba ke mama Deline aza ya nzambe te nzambe azoboma ye akokota 2022 te
frère wana koti ba prière alala boye nzambe ekoloba na nzambe atalisi ye amoni groupe ya bato bazokota réunion bakoti na réunion na ndako moko bazoloba ke ye fo kaka toboma ye kaka fu toboma ye akobika te fo kaka toboma ye bazoloba bongo bazoloba akokota 2022 te bazoloba bilo mwa bongo ifo kaka toboma ye fo akufa ndenge azala nde alobi bongo bazoloba ke tokoboma ye kaka ye fo akufa réunion mpena amoni basi mibali na réunion baloba ye kaka fu toboma ye akufa bamoli asusu moki abi oh nani yango bakoteli réunion boye fo baboma akufa bamo alobi bapriere nazosala epuis nabondeli ke ese mama Deline nazokozala na esprit de mort ou bien ndeni siki eza mpona mama Deline mpo ngai naosala bapriere ya makambo oyo esika abi na ngai mama Deline esika nabandi kosambela mpona yo keba oza bato basaleli yo baréunion mpo baboma nga abi frère eza baréunion nzambe ayesinga baza bagroupe donc groupe oyo so boyi bomeki bokoki te groupe mosusu do bazowelela bato na bastratégie na bango bato na bango oyo banda obenga na telefone bagroupe mosusu ya bato banda obenga na telefone bato na bastratégie na bango bandeko na nga eloko nini yaki kosala nde frana le ayebisinga nga na bi nayoka nano yango eluka nayoki pasi fali motu mosusu aloba yango ngesangeloo te me ye nga nakanisaki aza mwana nzambe fo yango alobi moyetenga mpe nayebi eke aza ya nzambe me koloba na motu boye kokufa efe kuta alobaki oza na esprit de mort abi kokufa nzambe moto azoboma yo okota 2022 te mpo nzambe nde motu azoboma yo bandeko na ngai eloko nini yako abi mpo nazodétruire bato na réseaux sociaux natia audio nzambe na so esengi natila bino naotila bino audio mais nadeside naotia audio te mpo na nini nadesidaki mpo nde eza na aleka na réseaux sociaux te bato baodétruire bato na réseaux sociaux so nzambe atalisi likambo moko oyo mpe oza na zwi mpenza bagrima mo makasi nzambe apesi alobi bobobobobo toloba ngo na réseaux sociaux place oyo ozodétruire bato place oyo biso toya oloba mais ye aleka na réseaux sociaux te aleka na réseaux sociaux te aleka 2 ou 3 fois aleka kala 2 ou 3 fois aleka te maza na groupe oyo na groupe na bango wana ya bascape ya bagroupe wana donc aza na groupe na ye oyo ye na mobali ne bakambaka siko bandeko na ngai na bi isaki siko okena alobi mpe lisusu ke oh seigneur abike mwana mwasi na bozela ndenge alobi nayebisa bino ndenge alobi so bobi na mama de ntela biso audio mais aleka na réseaux sociaux te ntina po totia audio eza te ntina totia audio eza te mpo bato baza naye na groupe moko bayokaki message oyo napamboli nzambe mpo bato baza naye na réseaux sociaux wana baloba ame na andoloba ne mama mosusu ame mbala moko lera akotika makambo wana mwana mwasi moko prophétese moko boye nabengeka soi-disant prophétese aleka na réseaux sociaux kombo na ye bandi na alobaki mbangu mwana mwasi wana aza nzambe te nzambe alobi na wana azomeka ndenge yazolobaka nde yazoloba nzambe alobi na ngai mwa mwasi ya nzambe abi azoboma ye alobi na nga tangi kombole kanda na nga eza likola mwana mwasi wana na kanda likolo na ye naoboma ye mpo azoya na basenye azoya kobungisa bana na nga nzela azobungisa bana na nga bamomo abongo azobungisa bana na nga nzela azobungisa bana na nga nzela
yango nga nzambe nazoboma ye ami nazoyebisa bino na 2022 boluka ye bokomona ye te alobi na 2022 bandeko bomona ngai te fer wana alobi nzambe alobi azoboma nga nzambe alobi azoboma nga mpo nazobungisa bana nzambe nzela na réseaux sociaux yango nzambe aza na kanda na nga azoboma ngai après koloba ke ye mwana mwasi wana yakanisa nini ye alobaka ke ye mutu olakisa bato nzela Congo ye ayebi makambo ya Congo te so nde nini ko oyebi ke place na lobi nde nauti ona sentiri eni makasi ozomona ye ayebi makambo ya Congo te nzambe aoboma ye bato balobi amete nzambe ezwa lokumu bato balingi nga bandeko bana nzambe balingi nga yango bato basangana neseke baza ya nzambe fai nzambe alinga boma mutu oyo azobungisa bana nzambe nzela fai baloba susu amen baloba amete bozela mokono tina bino audio soki esengeli kotia audio boyoka bato baloba amen na mamusu me na wana bato balobaki amete naye te so bazali combien de personnes balobaki amete mpo bakomprenaki ata kutu mwana moke bebe soki alanda nga yebi ke komona ebanda na alobaka kimbangu nzambe abe azoboma ye ayebi mamba Kongo te ye ayebi te do mamba Kongo ese eza kaka mutu oka nzambe fana obelaka yo makambo ya Kongo ka yo moko de biso oyo toza na biso makila bakongolais te okoma yo ka mutu oza congolaise nga na bavideo nalobaka mambo ya Kongo te aloba mambo ebele na Kongo alobi ke nzambe aza na kanda na nga bandeko mpo ngai nazobungisa bana nzambe nzela de lenga nazobana bato bobondelaka eza kaka tobondi na ntongo obondi na pokwa obondi na ntongo na minui bondela mpe na 3 heures soki makasi ezali obondi na 6 heures ezonga moke na pongi nzambe arevele makambo mutu nini oyo aza mabe aya koyebisa makambo nga nayebisaka bofungwama mayele mpo babima nzambe abinanga baza ebele na réseaux sociaux nayebisa bino tokende nde ezaleli bandeko na nga nayebi te soki nga soki moto ayebisaki nga se wana aza ya nzambe te boyeboye naloti boyeboye antuka na ngai ya solo ndenge na kamwa antuka nayebi te so na ngai na ndimamo na ngai naloba yo mwa moso seke ye moto aya mabe azokosela ye makambo soki mpe natangeli bino kombo na ye ebele bondima te nayebisa bino bondima te yango ntina mpe natanga kombo eza te mpona nambuyeba na nzambe talekani na réseaux sociaux te mpo boza mpe na ntina mpenza mambuni te soki nalobi makambo oyo mpo boyeba ke monguna satana atelemi makasi alingi ke nakufa na 2022 yango prophétese wana nga mpe so nabenge soi-disant prophétese apesi prophétie alobi ke ngai Adeline mama Adeline na kota 2022 te lo toza le 27 décembre 2021 abi na kota 2022 te nayebi te apesaki prophétie yango kan alobi ke nga na kota 2022 te nga mpe na babitumba nyonso naleki nango awa bato wana balobaki akota 2022 te ozomona siko na kati na balobaki fuyala nzambe arevele ke bondela ayebisi ke Adeline akufa avant 2022 ale ye sikoyo ole abondela me ye koloba ngo boye to ndenge nini nzambe na nga iloko nini mpona lobi makambo ya Kongo natika makambo ya Kongo to Kongo yango nanyango soki seigneur nebe oto iloko oloba te bandeko na nga abi ye azoloba ke ye ayebi makambo ye ayebi makambo bato bakozongela Kongo ayebi eloko te abi nga nzambe ayebisaki nga nazoloba no makambo eza spirituel te nazoloba no makambo eza physique
yo nzamba oloba no mamu eza physique nga oyo eza spirituel spirituel mte déjà physique mais nga na audio na ye mwa makambo so eza na oloba mte nalobi ka oyo yanga mais elo na ye naloba na bato yango toza motema malamu biso bana nzambe nayebi ke baboni ebele ya Adeline TV boza bana nzambe toza motema malamu bible elobi na biso toprie mpona bayini na biso nga sikoyo lobi yango nakanisaki eza kaka ubien ta mosusu mwa jalousie moko bolokwa ye alopela makambo ya Congo na 2 video oyo asala kala alobela makambo ya Congo donc ilokwa nga pe na mwa moke oyo nzambe arivela nga na makambo ya Congo nazoloba yango moto esali jalousie pourquoi nzambe kotika mwana boye tiaki kobimisaki nga naza ya nzambe te kabi Seigneur eza pasi mbala moko nafukami boka priere nasalaki mpo na ye nabi nzambe na ngai tala ser intel alobi ke yo oyebisi ke nga naza ya yo te me nayebi ke soki yo moto oyebisi ye seke yo oyebisi ye na ndenge mosusu me ye alobeli yango ndenge mosusu me soki eza mpe yo te seke monguna satana moto aye kokosa ye mpo omoni bavoi oyo nzambe alobelaka biso eza mpe bavoi oyo monguna satana alobelaka biso na osali nango video nga monguna satana ayo koloba na nga periode moko nakala mingi te awa aki koloba kosola na nga na oyebisa bino ndenge elekelaki donc nayoki ye 2 fois na oyebisa bino ndenge elekelaki nga bi peut-être azali na distance mo akoki kodetete te ke oyo eza mongongo ya nzambe te wana nazobondela nabi Seigneur yokela ye mawa pourquoi monguna satana kokosakana na mosali na oboye yokela ye mawa na buta lelo papa révélé ye ke yo te moto sololi na ye révélé ye ke monguna satana ayaki okosa ye na sujet na nga malamu kutu bandoki babima na bango wana nga nazobonde bino bongo bandeko na nga non tozalaka motema malamu na pambo nzambe mpo nzambe oya otika bango mpa na nga moko abimaka asalaka video alobi na nga okosi makambo olobi noka mpasi ngabi nzambe poko opesi ye message ye abimisi nango boye ofana tobaka message naloba nango okosi nasala mpe priere ngabi nzambe elimbisa ye mais kaka soki 2 mois après soki combien de mois après tala nzambe ndenge akolakisa epa na nga oyo ya oyo nazobeta bino nde elekele nabondeli wana naleli ma nzambe likolo na ye nzambe esunga ye monguna satana akosi ye ndenge alobi bongo ke nga naza ya yo te ke nga nazokufa yo moto olingo bomanga eputa nga nayebi ke moto alinga bomanga eza monguna satana moto alinga bomanga me ye alobi ke nga yo moto olingo bomanga nabondeli wana mpe esilaki lokwa mpe nzotela ye makasi te nazalika efort ofukama natemi na mati na mbeto pongi eza te lokwa moi mpe nalalaki mwa mingi nga nabi natanga na nga ata bible to natanga ka bible nga te natanga bapsaume mamo nazoluka ndezala ye mona na so na fanda ndokanisa natanga nini mo ezoyelanga natanga 25 natanga boye eyaka ngai mobongo nazoluka na otanga psaume nini ezoya te psaume nini na otanga eya te bamo eloko ya koyanga natanga nguba nayebisa bino nguba bino boyeba te bato abima nguba eza mabondeli moko bato abima nguba eza na lingala jeko elakisi protection mabondeli ya protection ezalaka 24 psaume mamo nga elingaka natanga nguba kabikala natanga ngo anga natanga asuba psaume ebele boye te nde na explike bino nga bi bon nabanda nayaka kotanga ngo so nakomi na katikati esika pongi koyelanga nalala nabandi kotanga nazokende natangi bandeko ntina ye kokoma na etikala eka moko nga moko naokamwa natanga ngo ebele bondeli nde etikala moko mbamona okanzamba wanzo oloba nanga
boyoka nzambe alobi nanga. Nzambe ayebisi nga abi Adeline mwana mwasi wana aza ensemble na atangelinga moko pe alekaka na media. Abi aza ensemble na ye baza ensemble. Nga natuni nga bikolo baza ensemble na sœur intel. Aleka pe na media apesa pe ba prophétie. Nakamu nga bi mwana mwasi wana baza ensemble na sœur atangi komba sœur wana. Ngabila ndenge nini bazala ensemble na ndenge nini. Nzambe ko répondre nga lobi na nga asangisaki bango bazala groupe moko. Abi asangisaki bango bazala groupe moko na regisaki on pona na bosa ndenga lobela ete. Abi asangisaki bango bazala groupe moko. Nga na tuni su nanyango asangisaki bango. Abi mukonzi na bango. Lera lobika mukonzi na bomba mona yoka non bazaya yote. Nefsi no mbala moko na bima ndeti na présence nzambe na rapide non nzambe na ka Seigneur mukiliza ko beba bana basi omi bale baza nzambe te noka pasi na mutema surtout pona hier noka pasi bande konanga. Nzamba sunga biso bande konanga to continue. Abi ngasi kona nduba ni nzambe ngi asa ya yote Yesu na bandi kozonga na mo ba image ya ba message na ye na bi non ya nzambe mikola emte ile kabi mam alobaki nanga Adeline baza epele bazolo balokola bino me baza yanga te. Bazolo balokola bino me baza yanga te. Bazo pesa ba prophétie lokola bino me ezouta pa na ngai te. Wana nzamba otolo balanga miko utole no yebisa bino ngo nde na lobela si depuis mande nzambe na oto mona makamo na tellement somo le kanga donc ils ont ko so na mutu donc okoki su ko continuer ko so la te. Après on est ko kantena bitom so ko belanga please fena za na kimia na zona na titi da prière mais na mona ki silence ezalaki. Après nazaki na ebuka kinga nzoto nabi Seigneur yango beta kinga vérité nzoko yebaki mbala moko elongi na koleka nde na zongi na titi da prière nde na ekomona na mona vision nzambe alakisi nga ba boule moko boule ba boule ezosala lokwa omoni nde tiso muta dessine lisu mais ya ronsi ko esala lokwa lisu mais lisu te ba boule moko ebimi ebele tandami boye liboso nanga. Bandeko nanga makambo na oyesa bino nde na oloba je crois bo comprendre mwana mwasi yango nde na loba ke soki na yebisi bino mpona mwana mwasi wana kaza na misala mabe nde nzambe atalisi nga bato ebebo ba mama de na kosi mais problème te tozaka to continuer po na yo ko bunga mamna oloba na yo ko zongela ona na sakini po minute en plus poussa na suma kasi. Bandeko nanga nzamba alakisi ba boule wana boule mo batisu wana kati batie mwa boye mwa lidodo ebele alakisi ebimeli nga liboso bamona ndoto nanga wana vision na ndoto na Seigneur nini ozolakisa nga alobi nanga bi ok nazo explique yo abi nango moni nyonso oyo ozomona eza bango abeza bango ngabeza bango banani abi nango bandotangelo moko po baza ebele abi na baza ebele puis babima na ba réseaux sociaux
alobi na nga bongo bandeko na naza na somo ti siko naokoka te donc nzambe kasimba biso bana nzambe balekaka na bareseau sociaux oyo oyebi oza ya nzambe asimba yo oza na bitumbaka lokola nga me nzambe alongisa yo mabonde distraction te naye nzambe alobi eza bango baza ebele babima mpe na bareseau sociaux abi na nga naobanda na ye atangi nkombo na ye abi yeyo abandi koyebisanga makambo mpo na ye malheureusement nakokosa bino te makambo wana alamuki nango te atangela ye ngaka ye me abandaki naobanda na yo na mutu na moko naoyebiso abandi mpa na ye donki nzambe asalaka bongo akobanda o bongo ayebiso nanu ndenge abandaka kindoki kan ndenge nini ezaleli seksi expliqué nga mambo bongo me malheureusement nalamuki nango te mais soki nakoti mabonde natuni nzambe mpo nango aloba na nga me naomona mpe eza vraiment na importance makasi te mpo l'essentiel na comprendre ke aza na ye ya nzambe te baza après sikoyo elo nini akoleka lere esali sikoyo bongo lere alakisi nga bongo alapres esalaki sikoyo ndeti nayebi te ondie nazalaki nasoma makambo yango esali ke nalali so mpe ndeni le nasusumuki naomona su biloko ndenge nzambe bando explike nga makambo boye na vision ayeba moi bato ozongi nanga babulibuli moko boye merci si te abandaki nanga na oyo ya ser wana alobi na nga nini ebongi bango yakokoma presque tongo yakokoma tongo nabondeli na tongo te nabondeli jekozali na kuya 6h tongo wana tongo ya lelo le 27 lundi nabondeli le nabondeli nzoto peka ya kolemba le nabondeli nalala boye namoni nazo sentir pembeni nanga nazwi kutu pongi te nalali ka boye nazali nanga mona mbetu nalali boye naosentir ndeti pembeni nanga ondie mutu mpe azalaki aolala mwa mwasi mwa azalaki aolala ala mpe naosentir nazomona te me nazosentir bato bazosimba mwana mwasi yango me mwana mwasi yango ezalaki nga nete so bocomprendre nga nalali na nga nazalaki na pongi te natieka nakangi miso mbala moko na bando sentir mwana mwasi mosusu alali pembeni na nga me bato mpe baza wana pembeni bazosimbasimba ye sikoyo nga lokwa nalali te naolinga nafongola misu beton ndenge natomba loboko epikre ongosala boye epikre ozomona mpo bavision mosusu mokona ndo explike bagenre ya bavision bato bamonaka na koexplike biloko yango bavision mosusu ezala lere ozomona yango lokolo olalaki te lokolo ozalaki na pongi te lere ozomona makambo moko spirituel okoma paralyse okoma paralyse naza nsigne ya biloko yango tala bomwana mino nanga avant nabeta bino lisolo oyo bokota na bavideo nango nasala kala bomona nga naza nzela lino te bomona basigne ya nzambe bokota na bavideo nanga kala bomona mpia bino signe eza ta mosu mambo na koloba na bino te nayebi te so nayebisa bino me lokola na bandisi nalobango mpo nga naloba mambo eza spirituel mpo spirituel ezodirige fize epi naloba bino makambo lere ezosalamela mpo ozala na kimia omonaki nakomi nzambe omotravaille nanga na dimension moko boye bomoni nana nzala lino na se na bavideo nanga kala bota naza nango te naa nango te boya siko na bavideo mosusu ya katikati botala bomona nzela lino oyo eza plaso ya plaso boya lisusu na bavideo mosusu bomona nakomi na banzela mino mibale boya lisusu na bavideo oyo nga na oloba boita natika na moko boyebi pourquoi nobeta ya bino na video mosusu nobeta ya bino na video mosusu bosentir bomona puissance ya nzambe .
namoni na sentir ke moto aza pembeni na nga me bato mosusu bazosimba ye bato bando simba ezalaki bana basi bazosimba ye akufi na ye te akufi na ye te mama deli nango akufi te akufi te lelo nde toza boye lelo lendi fala azala beya na morgue ndenge nini azali azope mauna ayoki na mosika na ndeti na libanda kuna nde bana mibali baoloba oyo bakotaki ezalaki bana basi oyo naosanti na chambre ezali bana basi oyo bazali libanda bana mibali bazotuna sikoyo bana basi batuna bana basi ya solo akufi te boverifie bien boverifie babi akufi te mamo bazosimba bosimba motema ne bazosimba mwa mwasi na motema do ezanga me baosimba nga boye te bazosimba oyo nga na osanti aza pembeni me nga na okama mpoka baobenga motu wana nga yo baosimba nga te dapo naye kokompre wana eza nde nga bona banani yango oyo bazokosimba boye me nzambe alimbisa mongongo moko na santaki ondire ya la serre oyo alobi nga na okufa avant 2022 aye baye koverifie groupe na bango baye koverifie baleli baregrete babi koma tozwi ye te koma akufi te biso si tolobi ke ifo akufa na 2022 pardon fio akoma 2022 te biso si tolobi akoma 2022 te ndenge nini tala babi bango si balobi yango wapi na monde spirituel nde babimisa mo pe na physique na audio na otiela bino boyoka nga na okoma 2022 te bango balobi nga de na okoma 2022 te boyebi bilaka nzambo eza kati na nga te babandi kosimba bosimba ye na botombole loboko bato baza siko na libanda bana mibali wana yebi te pourquoi bon bakotaki te mais bazotuna siko bana basi bana basi oyo bakotaki eske bosimba motema tosimbi motema nezobeta totomboli loboko akufi te botale kota mutu botala soki bamisisa soki mpe banini bosimbi na loboko mosisa akufi te azopema aza vivante mwana mwaso mbamokuna bado yango mwana mwaso aza nani na makambo oyo nyonso soki balongi te mwanaka baobimisa yango mwana mwaso aza nani biso todesidaki tozosala befort nyonso akota 2022 te epuis si tolobi na bana basi wana baoloba na oyoka ndeti mongongo na serre abi biso si tolobi ka akota 2022 te biso si tolobi akota te ndenge nini lelo fala azala donc kuna na morgue ndenge nini aza kuna te azopema boyebi nano nguya oyo eza na batindami ya nzamba mpungutulendo te boyebi nguya oyo eza na batindami ya nzamba mpungutulendo te nga aza motindami ya nzamba mpungutulendo bon makambo nga namoni yango wana naye kopartage na bino nazoba leo nyonso le monguna satana na bato ne baobundisa nga bazopesa nga makambo ya koya koloba na media baopesa nga makambo ya koya koloba na media epi bazopesa nga mayele ya kopesa su bana nzambe su mayele su makasi do bandeko na nga yango na ngai naloba lokola aza na ye moto ablekane na media te alekaka kala nayebi te soki boloba natiela bino obiongo nayebi te mpo tobombela mpe bango nini mais namoke so na tion bato ebele bozoka mpo nayebi ke bato ebele bokanisaka boyebi ka aza ya nzambe lokola nga donc ezala vraiment
nayebi te ye mpe fo aleka alobaki nga naza ya nzambe te. Koma nzambe arevele ke nga naza ya nzambe te? Nga na explike clair. Nzambe abi na ye e alobi, nzambe alobi ke nga nazobungisa bana nzambe nzela. Bandeko na ngai, koloba na muntu ke bondelaka na 15 heures obondeli na o bato banda obondela bona moi te bika so bonde na ton na poko esili na yebise bondelaka na 15 heures bondelaka heure oyebisa mutu bondelaka na 6 heures so bondi na 6 heures lala lisusu tamsu nzamba orevele o makambo ese muta bongo vraiment bozo mo te ke soki nga penza naza mutu oyo naza misala mabe naza envoyé ya monguna satana omoni te ke nazo komitya na danger po mutu bokokanga ndoki ezanga pule bobando bondela nde na oloba ndo bobondela na bapsom bobondela na bapsom so oyeba otambola na obanga nzambe bondelaka so obondela bapsom bondela pe 119 oza mutu omela no ba 20 babiloko wana bondela mingi na 119 pe nzamba zongi solo mayele bomoto pardon afongolo mpona bike bato ya Deni TV boza deja mayele nzamba afongwa bino mayele monguna satana ali makambo te mpo bokolota o baza toto na bino bandoki bolota mais lo na olobela so oloti mutu apembe no aza ndoki maîtrise noyebisa bino obozalaka na maîtrise obimisa mbala moko te tosola biloko wana nsima po le nzambe abandi kofungolo ba vision moto abundisi oyo aza pembeni nao awa aza pembeni mpo amoni eza très dangereux donc yango basali bagroupe mpo ngafuna kufa apart nano nde bapesa bango bagrade na monde na bango eza mpe na eloko ke bazomona mpe très dangereux mpo bato na bango bazolandanga bakokoma kolota nde bakomprendre bango baza na misala mabe bando bokomprendre makambo nalobi na bino na réseau sociaux ebele nzambe atielinga bango babulbulbul tala ebele ababima na ba réseau sociaux bandeko na nga yo nde nalobaki nga moko nakoki koloba na bino teke nga nde naza ya nzambe mutu nyonso alobaka nga naza ya nzambe nga nzambe atindi nga nzambe alobi na nga boye mais bino moko bomimona bojuge eloko nini ngai nazoya kobungisela bana nzambe nzela mpo nazobaki nzambe mpungu tolendo nzambe bakoko na biso nzambe afumuki mbangu ye wana nde aza nzambe oyo atindaki yesu masiya mpo nazobaki yesu masiya aza ya biso eza kobungisa bato nzela buluba mpenza eza kobungisa bato nzela so naye koloba verite nga banda naya kati na nzambe kaka na ne o 2020 nde naye koyeba pardon ane o 2021 ane o ya 2020 seke 2020 année passée toi 2021 kaka année passée côté pe ya fin nde naye koyeba ke nzambe abatelaka nga nzambe asola na nga aza nzambe mpungu tulendo nzambe bakoko na biso nzambe afumuki mbangu nde naye koyeba ke bapotre bazali bato mwindu nakutana na bango bayambanga bana je doso naye koloba makambo bona obungisa bato nzela soki nalobi na bato bobondelaka mpona biloko ya kolia mpo ezokoetufe badon ya bato nabungisi bato nzela soki nalobi na bato so ozobondela fo otiaka badoration nabungisi bato nzela so nayebisi bato bobondelaka na ntongo obondeli na 9h moko so ozosanoli omobo omoni 12h so ebeti bondela ozosanoli omoso omoni bozano na place ya okete omoni 15h ofukami obondeli so nayebisi bato so oza na bitumba lamu kaka 3h bondelaka
na bungisi bato nzela. Soki na yebisi bato nisu na koloba so na yebisi bato jeune prière nzamba loba na nga elekelaka boye fo programmaka fo salaka boye ozangisaka boye na bungisi bato nzela. So na yebisi bato eza na jeune prière mosusu kosukola no te kobrose na yo te na bungisi bato nzela. Na banda kotia ba témoignage ya ma video o nga na osala na banda kotia ba audio na banda kotia ba audio ya bato bato nzamba zo kangola na nzela ya ba video o na banda kotia. En tout cas bato bino mo bo juger po mokili eza kobeba okoloba ka te mama Deline ndaza nzambe so oza convaincu te. Fu Saint-Esprit a convaincre yo. Saint-Esprit a convaincre yo pe obondeli pe otali ndeni nzambe akomemela o. Mais kotala deja boye namoni deja ke place na obungisela bato nzela eza te. Bango nde bato oyo bakangaki bato na ba prison, bato oyo badetwisaki bato, bango nde moto bazomona ke ngai nazobimisa bato na ba prison na bango. Bazomona ke so na yebisi bato ke botala so eloko, so na yebisi bato ke bofutaka banyonga bato bodefaka te mpona uti oparticipe na tribunal nzambe ameminga nake mona tribunal na bandoki bakendaka kofunda biso tolakaka bato te so opesa moto eloko pesa eka kolaka ete kodefa nyonga moto te so ebe oza ya mbongo te. Nazobungisa bato so na yebisi bato bongo nabungisi bato bososola comme ça boyoka prophétesse wana alobi ke nga Deline nazobungisa bato nzela. Apesa explication so nazobungisa bato na nini alobi ke yazoloba ke ye nde ayebi makambo ya Kongo nde bato bakozonga Kongo ye ayebi nini ye ayebi eloko te nzambe ana kanda na ye. Ozomona nga nakanisaki eza kaka asali erreur kaka ya koloba bongo ndeti se na biso mosusu wana o na utaki koloba ya mediana mosusu ndeti ye nakanisaki eza bongo. Menzoka nde aza na kaka le même jour ya se wana kuta eleka so ba 2 mois mobima so 3 mois mais oyo la se na biso ya Londres oyo eleki kutu dans le même jour tellement nzamba yebi lokwa nde nalingaki ye lokwa nde nalingaki ye na video moko kutu nasalaki na bi se na biso moko nzambe na nga Seigneur nzamba sunga biso donc nga mama de nzamba na baze na media donc nazanga contre bato ebele na media na spiritualité nazanga contre bato ebele na media bono belanga ou bien mwana nzambe mosusu pe o aza na media aza na bitumba ka lokola nga faza makasi o ayebi aza nzambe ebele baza nzambe te mena oloba ngo ekomi temps oyo bana nzambe asolo bandolanda su bato wana te nzambe nde ka bato ebele bakomaki mama Deline nga kuna landaka yesu te mpona évangile nga kuna landaka yesu te nga na esika na ko comprendre nga bi nzambe pe asala boye na bato balandaka ye te. Ozomona ndenge kaka na ba prophétesse nyonso na ba prophète nyonso moko atangi nga bi baza groupe mona ye aleka pe na media apesa pe ba message na media mais ye lokola kaka nde kaka nzamba atangi nga ke o wana ya Londres za groupe moko na wana na o wana lokola ye na suki ka wana abi mkonzi na bango mutatie bango groupe moko. Donc omoni bayebaki ndenge nini so nga na kufaki audio o etamboli te epoko etamboli te po groupe na bango baza penze ebele te alobi na groupe na bango omona alobi na groupe na bango na yebi te so na Skype mais na yebi te comment baregistre na yebi nanga te ndeni baregistre makambo mpona oyoka bato baloba amen le bakomi na makambo wana bato balobi amen te nzambe apambola bino bato bolandaka ye.
bato oyo azokamba nzambe pambola bino bolobi kuta mete na makambo wana po boyebaki nani oyo azobezanga boyebi ke ata na video na nga moko opambolama nde sikoyo eloko na ye naloba nga nde na aboye ngai Adeline Ngandi na kota 2022 ti ba 2030 ti ba 2000 et quelque na kota yango mpe na nzambe bosambela mpo na nga na lisungi na bato nyonso bosambela mpo na nga na nguya Molimo Santo ngai Adeline nazoloba ngo na kombo ya Nzamba Mpungutulendo na kombo ya Nzamba bakoko na biso na kombo ya Nzamba Afumuki Mbangu na kombo ya Nzambe watindaki Yesu Masiya na mokili oyo nazoloba ngo ngai Adeline na kota 2022 na nguya Molimo Santo totia na 3 jours pour tokota 2022 ya lobi na kota 2022 tazaki si mais lelo ba regretter ba bisi tolobi yango doso otali yango ke référence na makambo oyo ya sali na audio oyo ya lobi menga na kota na nguya Molimo Santo na kota sikoyo elo na loba boy pona ba oyo bolandaka ye ozomona pona ba oyo bozana ye alekani na media te so na lobi yango boye po ekomela pe bino so na lobi yango boye pona nini soki na kufaki selon programme na bango selon programme ya Nzambe te selon programme na bango soki na kufaki audio oyo eyokani te po mutu moko tatindeli ngango kaka mutu moko oyo ekomaki pa na ye Nzambe pa sali ekomi pa na ye po Nzambe alakisa ye lene bisi to na muni bato bayi nga na monaki baza basi na mibali bakoti réunion po na yo mama Deli babi fo kufa na comprendre batanga ikomono te mais na comprendre ke eza yo donc banga basala boy lenga na ngena kufa bango nde bayebaki ke ba selon plan na bango nde bayebaki ke nga nazo kufa engaki ezalaki nga na kufi ale audio oyo etamboli ale prophétesse wana apesi message yango ozomona apesi message yango ale basali sikoyo ngai mémoire na nga ke Nzambe mutabomi nga nazalaki na ngai Nzambe te na ndai ko détruire bato mais bato mpe baza mayele bazoba te bakolela Nzambe atalisa nga nde bato balelaki le na kufaki na oloba ngo nsima bato bazoba te baoloba adétruire biso na nini na ba témoignage mama Deli na nkumu zoma banza ba conservateur mama Deli na kompa kobondela mama Deli bato babenganga balela combien de bato balela mama Deli ni faut kamba jeune falo sango avant et puis baotia mam na pratique baomona loboko ya Nzambe baondima bino te donc programme na bango yango mona nguna satana atie ye ser wana ya londe na ser wana mususu mpona otanga te ye toza kaka en tout cas naza na makambo ebele mpona ye te naza nango ebele mpona ye te vraiment kaka alobaki ke baza groupe moko monguna satana muta atie bango na ye groupe moko donc balinga basala eloko moko lere engaki esalaka ngai na kufi nde audio oyo engaki ebima ale ye pe loko alekaka na media apesi prophétie na media moni ndenge elingaki kozalela en tout cas Nzambe azala na bino ebilo nini elekaki miko eleki bato banda obenganga bato ebele Nzambe azwa lokumu Nzambe apambola bino nyonso bobengai nga mama Deline na osambela bona sisi kosambela Nzambe abinanga na mutu mbala liboso okava odibe na vi na ye ayoki ke Nzambe abine osisi kobonde mpona Deline te asusungi ani mama Deline mbala liboso na yo kava odibe
Ngabi nzambe azwa lokumu dofo bondela mpona nga mosusu abenga babonde na salon bango nyonso basisaka mwana moke abi mama tofukama tobondela su mpona mama oyo otalaka na televizio wana mama Deline tobondela mpone bakomprete bazongi na priere bato naza na baaudio mama Deline nzambe abi nango oza na bitumba na boso na obondela nabondela mpona nzambe abi nango oza na esprit de mort nzambe abi nango oza na esprit de mort à la grande surprise eza na bato mosusu balobi na nga boye mama Deline nzambe alobi bongama po azolongola na mokili mission na ose esili nga Deline mission na ngai esili na mokili ntayebi o profesi ya bongo ozokufa kala te liwa na yo eza monguna satana moto aboma o te eza nzambe ye moko tana ese koki mpona yo olongwa na mokili oyo bandeko na nga motayeli o profesi ya bongo ese nga moto na bilaka nzambe ata na bilaka nzambe te nzambe alongola nga na mokili boye mission na nga se esili dans les vides eloko nini nga nasaleli nzambe na mokili oyo non nasali te nanu te oyo ezaka na bandi kaka bavideo ebele efandi na motu oyo bavideo ebele efandi na motu oyo nasali kutu te epile baoloba nde na ngai nakufa ata bavideo oyo ya jeune priere bonga bomona te nzambe azolongola na mokili balelanga te mobali na nga alelanga te bato balelanga te nga nzambe atalisi nga nakufi bato kutu balelanga ebele aminga bamboka 4 pays nde baobima nde football bazwini no betango bebi nguya oyo eza na batindami ya nzamba mpungu tulendo te alobaki mbango ok omoni nga loko na comprendre ke nzambe onga asambelaka aza nzambe oki mbango asambelaki na comprendre yango banda na na bonzambe na ye bango te le na comprendre nakolobango mpenza tina ti nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na biso nzamba mfumuki mbangu nakoloba yango oya na nzambe na nga nabombi nzambe na nga te nga na bino twa nzambe moko te oyo alobi ke kimbangu asupi kimbangu azaki ya nzambe te je crois azaki ya nzambe te nzamba mpungu tulendo aza nzambe te eza problème te nga mpa na nga aza nzambe mpa na ye c'est normal aza nzambe te mpa na bango aza nzambe te eza vraiment bongo eza bongo donc eloko na oyebisa bino temps ekomi mabe makasi ndenge na comprendre batindanga video moko ya sere moko boye kape naloba mingi bolimbisanga namona komde tosolola batindanga video ya sere moko boye sere Rachel na bosani komone mosu na ndotali maloba kitoko makambo kitoko nzambe amemaki alakisaki mama badepuma banini na kota ba message na kaka paix à son âme, paix à ton âme, paix à kabi paix à son âme sous pour la nuit. Akufa kaka même mani apesa ba message. Donc ndenge boboma batindami ya nzamba mpungu tulendo. Ba prophète ya nzamba solo. Ba prophétesse ya nzamba solo boboma bango. Boboma ye moloto. Nzamba baki nanga soka le moloto azaki nga olobela kimbango. Dans les 6 avril. Ndenge bino ba faux pasteur, ba faux prophète, prophétesse. Boboma basala nzamba so lelo. Ezata o nzamba pour tulendo a telemi. Bozonga na ba video na nga moko na ko zongela bino. Na mona mutu ngamba mbala telema nazo venger bakila bana na. Nazo venger. Nzambe na biso telemi azo venger ba o bino si bobomaki. Bon biso o to na mukilo boboma su bino biso. Bokoka biso te na kombo na Yesu Masia pe na nguya molimo santo bokoka te bobini bo se déplier pe lokola biso tamba bisenga bazo loba lokola bino mais makambo ba loba euta pa na ngate
bato bolimbisi boloba na nga mama Deli yo komi koloba boye ndeni contre baninga na kote baza baninga na nga te baninga na nga te baozalaka baninga na nga te baodetruire bana nzambe oyo baoluka babima bapesa bamessage nga so ezalaki nzambe amema nga na nzoto na ye te boye aberse nga te mbe na ngai nata mosusu mbe natika koleka na bavideo kombele bato batika mpona bamenace na bino me bokomi na suka bokokeli te na nkombo na Yesu bokoka te e message na ye nake epesa mpona baoyo boza na ye baza na mobali na yebi te so bango bato bakamba na ye makamne te alobi yana na audio nalanda ekute na yebi ete aloki mbango poko ozopesa message oleki mbango pesa ngo na kimia bato bayebela oyo nyo ozoloba azodetruire bato na nini so nalobi makambo kongo ekodetruire bato eza nini nazobungisa bato nzela abai naobungisa bato nzela nzamba na kanda na lukanisi kongo yango eza ayo biso nyonso toa bakongo na bato kutu oyo baa bakongole te soki azotambola na obanga nzambe so alingaki kongo okende na ye nzambe akoorevela ata mwana moke likambo ya kongo tozoyoka ngo na bato ebele tozoyoka ngo na bato ebele nzambe azorevele makambo ya kosala na kongo lelo oyo soki moto abimi apesi profesi ke badiaspora bazonga kongo eza so profesi te mpo sepesama topesi yango tozonga wana eyebani deja lelo oyo so moto abike kongo eza Israel boye toyebi yango deja ozomona sikoyo eloko nini moto oyoka motema pasi so moto alobi likambo mpona mboka na yo donc yango wana nakumisi nzambe mpo soki nzambe aye esplikaki nga te ke oza ya ye te bilenge na latisi kuna pasi na motema pourquoi satan kosakanela mwana nzambe boye pourquoi satan kokodengena loba makambo ebele na motema me lokwa nzambe atalisi nga ke oza na oyo ya ye te aza na ye ya ye te yango naza na nga na kimia mpena baza ebele do baza ebele tosatandre na makambo mosusu ezoya me nga Deli naza mpe kaka wana na rezo soso naza kaka nazali bato bolandaka ye ayebisi bino bwana audio wana ayebisi boza na message wana ke profesi wana ke nga nazokufa na 2022 avant 2022 na okota 2022 te telefone na ocharge esili esala te nga natela bino ata parti wana boza na yango ke nga na okota 2022 te na okota te bino bwana révélation wana profesi wana ok apesa baprofesi mosusu ekokisama te nayoki onka na audio wana ayebisi bino ke nayebisaka bino de 2016 pardon de 2018 à 2022 na katikati wana koya na Yesu ezali nayebisaka bino yango mais bokomprendre te bino bolobaka eza 2022 bolobi taleki mbamombango apesa explication te bososola bafongola bino misu ndenge nini makambo mosusu ezosenga te nzambe arevele yo olota makambo mosusu esengaka ndenge kaka nga na oloba bokomprendre ke mama Deli naza ya nzambe to aza ya nzambe te mokambi na bino mama prophétesse na bino alobaki makambo ebele oyo aloba na profesi na ekokisama te na okota na misu te nalandika oyo eza na audio wana alobi na bino ke nayebisaka bino de 2018 à 2022 na katikati wana avant 2022 Congo ekobonga na 2021 na 2021 nzambe akosala makambo na Congo ebongi nde na 2020 ka na 2021 wana tozonga Congo nalandango na ye moko oyo alobi wana yango nakotia mpe audio boyoka kaka makambo nga nalobi te boyoka na makambo oye alobi mosusu wana bokomprendre boba oyo eza nini moto azose contredire ye moko abo ye mo azose contredire kaka
Nzamba sunga biso mikili eza kobeba. Eza kobeba. Ayebisi bino nga na kufa na alobino eza 2022 obokanisaki te po nini tozokoma da na 2020 na 2021 Congo ebongi te tozongi pe Congo te na 2021 na 2022 elingi koma yango alobi na bino ke eza 2022 oyo bino bokanisaki te botuna ye aexplike bino eza 2022 nini asali calcul moko abuyika bato po eleki bongo ala ye mwana mosana akufa akota 2022 te eleki ka bongo me nazoyebisa bino oyo boza ya nzambe oyo boza lokola bango bokontinue nayebiki bato bamama dina aza ya nzambe aza ya nzambe bobondela nzambe alakisa bino bobondela nzambe alakisa bino me nazomona mpe makasi te mpo alikane na media te ana mwa kupa bato moke ka wana donc nazo aide ka bato groupe wana moke ba comprendre que nga na kufa te na 2022 na kokufa te lokola na kufa te yango mo na sali video o noki azaki kutu mwa nini soki tokomi na 2022 botuna ye ndenge ni mama de na kufi te bulanda balobaka okoyeba vrai prophète to prophétesse par rapport bible elobi yankuna baloba bible elobi par rapport ya makambo ya lobi ekokisani yango to oyeba ke aza vrai prophète siko ye makambo nyonso makambo ebela lobi ekokisama na mote l'élection bakufa makile koza ebele wana na Congo ekokisama te élection eleka makile tangaka na motende ya lobaka bo mambo ebele kaka na loba me bana nzambe na oyebisa bino soki bokondimaka te oyo nga na lobi loba saint esprit aconvaincre okamba moko mais soki okoti mwa duti bondela zela kaka ti 2022 zela 2022 la ekala te dans quelques jours dans 3-4 jours soki 2022 koki soki 2022 koki botuna ye pourquoi akufi te aoloba na bino nini ezalaki 2022 oyo bokanisaki te aoloba na bino nini ezalaki kufa spirituel aoloba na bino nini soki kaka apesi bino réponse moko mpo nga na okufa te ozomona yango ezolakisa ke nzambe na ye moto alingi abomanga nzambe na ye moto alingi abomanga mais lokola nzambe oyo anga aza le véritable Dieu nzambe akontulendo bato beisala bino motema mpasi sono banzambe akontulendo bosufri so bolingi nzambe akontulendo te so boolandanga botika kolandanga nzambe akontulendo botika na bino kolandanga mponga na kotanga yango nzambe afumuki mbango na otanga yango combien de fois na olinga otanga boyebi lelo loni na bikeli corona ya ebaninga vendredi samedi nazali grave na ye nakufa dimanche nalamuki mwa bien nalamuki na pasi suto nazali nango mais nazalaki faible makasi lelo na ntongo nde nayebisi bino bato basimbisimbi mutu mwa azali pembe na mwa mwasi moko mais ezalaki nga banovefe so nakufi nayebi te koma seni wana ekosama bonga nazana mais oyo bazosimba mutu mosusu mais nga bazoloba eza nga mais nga mpe naosanti oyo bazosimba eza nga ozomona na sante peke wana eza nga pole baolobaki akufi na ye te ya delino mama delino bazoloba apres seni wana ndile naye kosusu mokana azongisu na pasi nayebi te soki kosimba basimbeka bazongisa lisusu maladi nayebi te nalamuki boye apasi ebandi su nakomi susu
Donc il passe dans le manga binzambe na ngai. Donc comme nanga bien na lingi nanga ba passe au te na lingi te. Nanga comme na bien bandeko. Na mona ka na lali wana ka na salongi ka na bitu. Na mona bandeko na mona maboko mibale. Esizwi loboko nanga oyo. Ezwi loboko nanga maboko mibale kana mwa ka maboko. Ezwi loboko nanga. Etomboli yango ezwi ekangi basinga o bakanga boso basala prise de sang. Ekangi nga singana maboko yango ezwi ekanga singo eza lokwa batio moko ya mokebo ya pembe ya clair boy akangi nga maboko yango ekangi nga papa tcha ekangi efini alipa azwa boy seringue tu a injecté afongoli kaka ndenge eza na hôpital ba injecté nga kisi na misisa le azosaka bono banzambe merci Nzambe merci pour la capacité Nzambe merci nazobaka merci papa maboko apam na betela bino déjà on a ba vidéo ba guérison ndenge yelaka bateta biso spirituel batonga baliboso batianga tonga bisisa mais ezala mingi ya mipende nazwa mingi mo achupa chubo na mipende tantu ya awa to nde na moni ezaki na musisa bandeko leka asisi kotianga bonga tiki loboko nanga ponge ibinga na lali pasi kembamo na ndina ekolamuka gauche tantu ezaki moi eloko na moi zolo en tout cas ça va kutu ta ngayo boyebi nguya oyo na batinda mi ya nzamba mutulendo te boyebi nguya wana te oyo kati na bo raisonner sko boza na bise nzembo nga yemba so na obondela nga muto na yemba nzembo o boyoka so na obondela ngo eza mabe boyoka Yesu azali mobateli nanga na butu pe na moi azali mokolo na esengo mokolo na pasi pe ye mobateli na ngai ye ya solo azali to na ref na bana banga eloko te na bomba mi malamu ngai na kati na Yesu na kati na nga ye mobateli na ngai ye ya solo azali ngambo yemba nzembo wana buke kolonga nga non buyoka mango elobi Yesu aza mobateli na nga na butu pe na moi na pasi pe na bisengo aza mobateli na nga nobanga eloko moko te po na bombami malamu Yesu kati na nga kati na Yesu do Yesu aza kati na nga naza kati na Yesu nzembo wana elobi bongo ebi na obanga eloko te yango moni totika na 3 jours po tokoma na 2022 ser bato oyo boza na ye bino nde nazosadrese na bino botuna ye soki explication apesa bino bobondela comme ça po aregrete bon nayoki mongo ndeti ye parmi bato wana na localize mongo to baoloba akufi nete biso si tolobi biso tolobi akoma 2022 te siko nani yango alobi soki na akoma 2022 te ese mutu mosusu aza na audio aboya tindela nga eza na mutu mosusu keke pa alobi ke na akoma 2022 te nayoki onka apa na ye naye te so eloba biso keke pa yango wana to bosolola bobondela botuna Nzambe alakisa bino soki aza nani alakisa bino ndenge alakisi nga alakisa bino bon bandeko merci yango wana kana tiki bino
ya on a sengi na bandeko nyonso bo edenga na prière pona bango babi na tikali bayebi ke na bayebi kasi na kufaki jour wana samedi lelo ba kozala surprise bamoni ke na kufite je crois que batiaki so elo mona nzoto po après na kana oki mabe moko boko ndima te nde nzambe na bolingo aye ko injecter peace namoni maboka pa nayebisa bino ke mingi eza ba ange mutu bakopesa batraitement wana mais oyo namoni maboko kaka maboko boye esala ya bien ozomona vraiment bobondela mpona nga nayebi ete bazosala effort mpona 3 jours oyo mutu mo te akotombola mosapi alobaki na okoma alobi na butu mpo bato bakufa ape briske moto alala epalamuki te do baluka babomela nga na faso wana nzambe aobatela nga mais pourquoi nzambe atindi bato mpe mosusu babengai nga bamama de nzambe nabondela mpona mpo ayebi ke mabondeli mpe bato mosusu esunganga ozomona esunganga yango wana nasengi bato na bolingo ya nzambe oyo nyonso olanda nga so ozobondela bondela mpona nga bondela mpona ngai nzambe alongola esprit de mort ekende bisika bikauki olobaka bo alongola esprit de mort ekende bisika bikauki po nzambe moko azotinda bato babondela mpona nga nga mpe na komplete kakolisa bato babondela mpona nga nzambe aza na moko na moko antuka ebetisa bino libaku te bantu babayokaka boye lobi ozalaki na évangéliste lelo komisi na motu mosusu soki mpe elobi susu nzambe areveso motu mosusu tokomaka na ye nasala vitolanga ebele fe nasala mene kosala oyo mpo bomona ke niveau bitumba ezaleli niveau bitumba ezaleli donc nzambe azala na bino donc bakuta bango basala ebele eza kaka monde atenebe eza bien organisé mongongo eboyi esiliki nalobi mingi mongongo eboyi donc esali bien mpo nalobi telema mingi nzambe aza na bino ozala eza na moko na moko nga na 2022 naozala nosala video bavideo kufa spirituel ezala te kufa physique ekozala te mpo nzamba mpontulendo aza véritable Dieu donc biloko boye eza bien mpo yele alobi ke soki bonayoki te soki alobi ke nzambe akimbango aza nzambe te nde bamosusu baoloba ke nzambe akimbango aza nzambe te sikoyo nzambe na ye moto alinga bomanga de soki nakufi te avant 2022 seke nzambe afumuki mbango nde aza nzambe seke nde aza nzambe epuis mwa mwasana aza conscient aza te ke kindoki eza conscient aza na ye conscient conscient otila bino audio na ye totala so elobi tomokoni nata réaction na bino boréagir ndeni po je crois que bocomprendre mwa ndambo mais eza mpe l'importance mpe te je crois po aleka nde na média te aleka na média te nayebi te bon totalaka nde bokokoma bakoma te na bino nzambe mona moko na moko abatela bino kolanda video oyo bocomprendre makambo ebele ya kombo na yesu asi